abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Because I know you love me, oh, oh. But all that because I was worried. A secret they jealous. I wanna watch you fabulous. You are my face, you are my one. A secret they jealous. I wanna watch you fabulous. You are my face, you are my one. So let's make it get obvious. Suki ya solo za wangai. Pusana pembe nangai Totana katelela ai Bona bolingo na yonde na la pindai Izali kambwali toi Pesa borna betande oboi Suki ya solo za wangai Pusana pembe nangai Totana katelela ai Bona bolingo na yonde na la pindai My lady for the long time For all wrong I say sorry Because I know you love me, oh, oh. But all that because I was worried. A secret they jealous. I wanna watch you fabulous. You are my face, you are my one. A secret they jealous. I wanna watch you fabulous. You are my face, you are my one. So let's make it get obvious. Mtoto wa mama tikshaki uno. Wendo wangu mpaka mwisho. Penzi langu mimi na wewe milele. Mtoto wa mama tikshaki uno. Wendo wangu mpaka mwisho. Penzi langu mimi na wewe milele. Mupenzi wangu, hey, mitakupenda sana. You are my lady for the long time. For all wrong I say sorry. Because I know you love me, oh, oh. But all that because I was worried. A secret they jealous. I wanna... Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Réponds-moi docteur Nakatia, chaîne Abino, la voix du peuple. Chers amis téléspectateurs, dans cette émission où nous traitons Maramounion sur Tali Santé, et ça a un aspect moko. Oyo et tout le monde a dit vraiment c'est très important au level de les bon maladie au bien arabongo communément mbasu eza maladie oyo to biki batu belé bazo souffrir nango makasi et batu belé ba koti nango ba sama belé et au moment où nous parlons eza bina bande ko belé o bazo souffrir nango ça fait beaucoup de temps ils ont bazo zo ba traitement ba façon belé et zo simbaté et souvent on a l'habitude d'incriminer ça plus sur le domaine neuro-spirituel qui est maladie par rapport à l'Kamo à Salaki. C'est la raison pour laquelle l'autre l'unito me campé Kolobelango, Torobelango karaté pour boyer, bayango sur les aranis, mais Torobelango dans contexte royal la bino, sangwakito que tu joues libino solution, c'est-à-dire bandeko tout opposant la problème Mambasu. Ndeko d'ailleurs azana pour Mambasu, azana Kinshasa, azana la place sur Azali Boyebake. Dans cette émission, vous voyez ni ne sengili bosala pour que bo soit solution la yango et puis deuxièmement biso no sebi ke na Kinshasa bandeko vraiment plus que préféré pour que na hôpital à Monique peinture ezalongo moi genre Monique ezalongo ya mukie parce que zo banga soka ke na hôpital moko boyo eza vraiment propre eza ba confort tout à refuta mutuya. Nous allons essayer un peu de parler dans cette émission na docteur Bobé. Docteur Bobé azali bongo médecin na TVS médical na TVS médical TVS médical Tate T20 Center
oyo ezwami bongo na Beni Kenge numéro 77 na commune ya Ngiringiri yende tokosulana ye et puis toza naza ye morote toza pena les Saint Marc Tabou wazali bongo chroniqueur monene journaliste auto yebi na mo bisonyoso. On va savoir dans cette émission présence na cette émission ezali ni. Bonjour docteur Bobé. Bonjour, merci. Bonjour les Saint Marc. Bonjour à toi Vincent Chiluisi. Voilà, tout le les saints tout le monde na katia hôpital awa na TVC médical. Trouver présence na yo awa eza par rapport yani. En fait présence nanga pour la petite histoire na yebi madame Violette. C'est vraiment une amie de longue date, tu es banni bien et ça fait des années en Belgique. Azalaki ko pesanga li solo moko concernant ba pasi bandeko na biso bazali ko yoka yango awa na mboka na biso Congo concernant maladie oyo na ya mbasu et puis na ignorance oyo bazali pona ko traiter yango. C'est une histoire de longue date. Ma surprise pourquoi je me retrouve ici na la tête 25 heures et ça que tant on a yé Kinshasa à apprendre que Nazalaki na Kinshasa madame Violette nde a benginga alobi Marc na betela ou lisolo ya un projet na linga ko sala na mobali nanga et je crois que projet ango ezali déjà mis sur rail kende kotala bongo oya ko pesanga ba impression na yo tant on a yé na moni oyo couple ba uti ko bala na récemment samedi na pesi bango félicitations couple tatete na moni musala ba sali na tikali vraiment bouche bée pour dire que Vincent Chiluisi ezana bato bakenda poto bakenda penda ko sakanate bakenda penda ko luka ndenge nini ya ko salisa bandeko na bango awa. Je crois que la suite de l'histoire de ceux qui se trouvent na esiko na centre oyo makambo bango baza ko sala awa na kata Kinshasa tolobelango à travers cette émission ezali solo wana nde na yoka depuis des années na Bruxelles na présence dans Kinshasa nde bendinga na ya komona ona moni tango pe na moni na sepeli mingi na lisolo yango. Voilà, tu es pas docteur Bobé to yambio na émission na biso tongi d'abord ça biso présentation il y a Tate 20 centre médical ba service nini eza a sur représenter biso hôpital na bino. Merci Vincent. Je crois tout ça bien awa na TVC médical au néolobi la kisi Tate 20 center. Ezali centre hospitalier ya munene awa na kati ya commune ya Ngiringiri. Alors tous ça va différents services na kati ya hôpital na biso awa ndakisa la médecine générale ne toyebi o etalaka ba malaria ba fièvre typhoïde ainsi de suite. Tous ça la médecine autobi ya spécialité, tous ça la gynécologie, tous ça la chirurgie, tous ça la pédiatrie, tous ça la service munene ya maternité, tous ça la dentisterie donc ba service eza ebele awa. Tout à la portée à la population Yangiringiri et puis quinoise en général. Voilà, bah service nous sommes tangeli biso awa, to vanda mi le na service mo boromi faiblologie, au tebi que zani mi maladie ba, oui talara mi maladie ba veine, di solo mi o batu baza komi tungisa to betara masolo bongo ya o to benga maladie ya mbasu. Docteur ngala tout non d'abord question liboso mbasu ezalaka nini? Merci. Malade oyo to bengi mbasu ezali na lopoto ezali lokola oyo to bengi ba plaie chronique. Donc ce to plaie chronique la kisi pota oyo ezali ko kaukate ezali ko cicatriser te. Ne biso awa na Congo to bengaka yango mbasu. Mais la médecine ezali ba plaie chronique o bengi ba ulcère des jambes. Ya wana ba bengi mbasu na ndenge na biso awa ya Congo. Voilà ezara cause na wezani parce que c'est au biso to yebi o to lo ba makana banzela mbasu ezali maladie ba boaki na kabato c'est-à-dire ngana yo to zana différent moko na ke papa moko apisi nga biloko mona na boaki place souvent na kaso nyati ka biloko wana okomi na mbasu et puis soki balandelo na ninga boko côté et mimi oti na liwa alors to yeba étant que médecin est-ce que beaucoup approuver ngo ke ezara maladie moko spirituelle to pour na bino ezara na cause moko physique. Voilà ndengo lobi malade oyo bandeko toza ko benga mbasu biso na médecine moderne tozo reconnaître yango te parce que
des fois tu as ezali ba mauvais sort tout ça, mais nous étant que médecins na médecine moderne tozali ko benga yango ezali ba ulcère ezali nini ba pota oyo ekomi chronique ezwi temps ebele pour cicatriser. Alors ba pota wana e arrivaka ndenge nini na makolo na biso tozala ba veine ne tozomona na schéma awa. Circulation ya makila na nzoto eutaka na motema na bartère ekitisi yango ti misisa. Donc linga les pauvres soki artère mosisa, veine mosisa, tendon mosisa, donc c'est compliqué. Mais na lopoto zo comprendre que bartère ezali ba veine ezali misisa ezoutaka makila na motema. Motema soki a pomper makila ekiti eti na nzoto mobimba pour faire nourrir ba tissu. Alors c'est comme na niveau ya périphérie ne tozomona awa ba veine siko ezurele ya ko ramener makila ezongisa yango tina motema ainsi de suite. Sireko ezabongo. Alors qu'est-ce qui se passe na makolo na biso ne tozomona awa ba veine soki komi kobela soki pathologie otobengi insuffisance veineuse et que ça là que ba veine ekoma dilatée comme minene. Alors ceux qui veine ekomi munene na même pression où il fallait ramener makila likolo tout le monde a une pression, ils ont diminué. Donc, makila sezo mata, et bois kana ba veine centrale matalikolo, makila égosation na pouvoir wana te yako matalikolo. Donc, tout le monde il y aura un reflux. Alors, reflux tant que salima, tout le monde a que ba mai makila ils ont stagné. Donc, ils ont tika na sia makolo. Or, mutu soki azoki, pour poter ka il faut milieu wana ezala sec. Étant donné que ba veine na ils ont supporté ce qu'on ramener makila likolo te, au moins la maille nezo vanda moyen siko pota ekauka ekozalate. Donc ce qui fait que ceux qui mutuana zoki au moins pota ezo retard pour cicatriser. Donc phénomène est bon. Biso la médecine moderne yango no tolobi ezali ba plaie chronique aux en retard à cicatrisation. Plaie chronique aux en retard à cicatrisation, mais docteur eloko no sous na cause eza nini eloko nini oyo et ça que mutu a subir situation. Voilà, ba cause ni tolobi ezali ebele. Ezali le plus probable ezali ba cause d'origine héréditaire. Donc dans la lignée à famille il y aura des ancêtres au babela maladouana au fur et à mesure bozobota ezosalema ti au moins appé bino bakoko ba génération izolanda tomber toujours na problème mona ya insuffisance veineuse. Misusu bezali ba maladie chronique ezali mal soigné et traîner sali ki ba veine comme minene. Donc ba cause ils allaient belé misusu bezali régime alimentaire bato ba graisse mingi na nzoto te graisse ils allaient ba mafuta ne to ebi mafuta wana so izako ils a accumulé na nzoto na makolo au moins la obéi ça ba veine comme un problème autobi insuffisance. Donc voilà les différentes causes ils allaient mingi mais pour ne citer que quelques-unes autotangé. Voilà, et par rapport au Italie sikoyo ba traitement na yango parce que mingi bato bazo kene na bokoko parce que les maladies spirituelles, il faut que nous bokoko. Mais bino awa bobike bozo soigner maladie wana et que batupe bazo soit guérison. Tout na bozo soigner on a kimondele to na traditionnel. Merci. Je crois ni balobaka mon peuple périt faute de connaissances. Et ça nango mabete ko kende pa bato tangi wana to kumisa bangote. Mais biso na médecine ndenge to sala awa tu ebi ko soigner ba cause. Na o tozomona pota. Ba osala pansement ba opakola nini mais il faut que luka cause ya pota wana ezani. Nde biso awa grâce ya ndeko to sikoyoka docteur Benjamin Tatete o azali mwana mboka asali ba spécialité ya chirurgie na poto, asali na chirurgie générale après il faut se focaliser na chirurgie vasculaire au Italie misisa au lobby kuna phlébologie. Donc à la maîtrise il y a chirurgie vasculaire. Ndé pour une petite histoire, azala qui toujours invité dans différents centres auto à Kinshasa. Ko bayebai bayoka isangona ke na Afrique subsaharienne spécialité wana mutu mota osala yango. Ako kende ba Rwanda ba Cameroun ti bandeko AP babi no aya rapena ba centre na bango. Mais toyebi wana centre a posé acte mais pas si na motema bazo taxer bandeko na biso trop cher. Ndé en 2016 abino ngaza mwana mboka il faut na sunga peuple congolais
na spécialité on a yebi fona tango en pratique pour na ko sunga ba peuple congolais azwaki moi cabinet muke na Gombe na 2016 vu demande komaki mingi nde likanisi yaki ke aluka esika ya munene awa tozana ngiringiri vraiment ezali cœur ya Kinshasa donc ngiringiri eza vraiment na centre ya Kinshasa outa ngalema okoma facilement outa est bo echango okoma facilement nde likanisi wana yaki en complicité toujours na molonga inaye que je salue en passant madame Violette Olga le tobengi Olga Tatete pour outiko balana peuple congolais ba ériger centre awa na kati ya ngiringiri donc ndenge tolobi ba cause il faut retraiter ba cause tolobi ezali insuffisance veineuse chronique ou ezali que ba veine na monter comme minene alors traitement na biso ezali spécial et puis en deux volets il faut que nous ba veine wana oye minene toyebi ba veine est élastique veine soki ekomi munene moyen ezonga lisusu ekozala te dans le temps il y avait une technique au bengi stripping na chirurgie kaka bako pasola awa pasoli baluki veine oyo eza munene et puis bakangi na basinga mais technique wana ezalaki vraiment difficile à réaliser bandeko mingi ba réussite ezalaki vraiment à faible pourcentage nde mundela ekolobaki non aluka technique oyo eza abordable mini invasif ne bazoloba juste na veine oyo ya mutu sonde oyo babengi ya radiofréquence bakotisi sonde wana ezolocaliser veine moko oyo eza munene on injecte la mousse wana ya produit oyo destiné mpona kokanga ba veine wana alors soki veine ekangami ekosala ke makila moye susu estanie na se ezali te ne pota sikoyo ekoyeba kocicatriser mais après intervention il faut sikoyo alanda ba soin de plaie moderne au pétolobi madame Violette Omakeya Tatete yazali spécialisé na traitement prise en charge ya ba soin de plaie donc yene a osala protocole na ye ti pota ekokauka momona malade akomi kimia donc traitement zali radiofréquence par injection à mousse autobengi balinizol là ba terme très technique mais on doit comprendre que traitement ezali assuré à un TVC médical le traitement au salima médecine moderne ezali kinganga teni tozoka mais to traiter ba veine na yo wana oko sentir mieux pota na yo ekokauka mbala moko et ceux qui te rose moi témoignage parce que moi tout récolté on a des dates mais ceux qui te rose témoignage na bino déjà depuis beaucoup d'une aventure on a Kinshasa combien de cas déjà ba ya qui peut baser solution na hôpital Imbasu vraiment baka ezali ebele il y a certaines personnes par consentement bandima to fumer bango to pesa bien pe ba image bon mona ke non mutu eta ki na yango ti azui traitement na biso ba sali ba soin de plaie jusqu'à ce que pota nae ekauki to za bandeko ba ki a 2 jours d'amputation dans ba programmer déjà ki non faut pas kata lokolo ça ne va pas maintenant ay awa docteur Benjamin Aye a sali traitement en intervention na biso pote bani okauka ti lelo ndeko wana azali a témoigner ki pe donc a récupérer ki lokolo nae à 100% oyo soki moyen zalaka mokolo wana benge bakata lokolo donc la radiofréquence et le traitement royasika nitolobi azali sollicité de partout yango zomona za vraiment en permanence awate tout ça rendre ni se baka ezali 5 to bengiye aye à cette intervention parce que azali vraiment sollicité de partout ailleurs surtout en Afrique. Voilà, n'ayez pas les Saint-Marc Tabou pour nous rejoindre moi précision l'hôpital les a tellement qui toko les a vraiment propre ngana na moni puis batu baza bazomona je pense qu'il y a ba image puis bazomona bablo tozo la kisabangwana mais batu mingi bakoma bango ko banga comment l'hôpital qui toko bon na consultation ya pamba fiche au moins à 10-20 $ alors que tam suis azadi kana 5000 francs mazana fièvre oui ça bango voilà et là on a envoyé puis ça bango que eza pona tatete 20 Saint-Heure ezali vraiment likambo ya kubanga te parce que là on te constaté awa ezali prise en charge ya ba malade et là ko batu belé balelaka na ba hôpital Songolo Pakala ya Ngumba Kinshasa to ya mboka na biso mobinga eza prise en charge mais awa prise en charge na déontologie ya musana na bango ya ba minganga eza kolandama vraiment na alima penza parce que o yazali
ba oyo bazali ba fondateur et loko monsieur Benjamin na madame Violette bango baza kotalela oyo etali comment ndenge nini koyamba patient ndenge nini kozwaye en charge et ce qui situation à patient même financière et comme à niveau moko boye nde baye baka ndenge nini kozwa d'abord premier soin na ye avant que ndenge les na ba hôpitaux mususu mutu aye il faut d'abord mon affiche ba osimba yote baza koloba na baza kokatela moto azali à l'agonie à 2 pas ya kokufa ba mangala ebele ce qui ne se fait pas ici awa vraiment naza okamwa na yaki awa quand même pour na moi quelques examens bon on a ba image et tout ba salinga ba examen nanga normalement et tout si ma administration aye ko sala musala na donc na benga na ba ndeko na biso bazo na biso de partout na poto o boza kolanda biso centre oyo ezali na ba pareil ndenge tomona kakuna na kati ya poto et puis o balobi par rapport à maladie ya mbasu eza ko soigner mais vraiment correctement donc ce que yebi ko aka na ndeko na yo to yo mo reposa na ndeko azaka maladie et tout aza toujours buté dans ba problème il y a prise en charge il y a malade au bengi na numéro ezali affiché na émission ya Vincent Chuluizi nde okoya na kati ya centre oyo pour que os la soigner. Et une petite question pour na bateau baluka assurance maladie c'est-à-dire azana na poto mais azana na famille na Kinshasa au lieu tinda mbongo ayebika ki hôpital moko eza ba kenda soigner puis ya a futara tamsho na fin du mois que AP bazana système. Voilà, na repère sa médecin directeur à répondre à la question Anna mais il faut le reconnaître que c'est depuis le mois de janvier nde bazali na OSIKA et que bazako mettre maramonio sur tout en œuvre malembe pour que écoute il faut pas oublier que mboka na biso neti awa bazali na infirmière au yaka ba soins à domicile mais culture na biso ba congolais to yebite que soins à domicile pesa important ya batu belé batu kena na batu mususu na hôpital ezali kambo kena bango na kata hôpital te ezali kambo kena bango na kata hôpital te akoka koya asali ba examen résultat bimi surtout ba mikolo oyo bazwa ba soins to mona ngo na poto ezape loko oyo madame Violette asalaka depuis des années la porte ça soins à domicile mais awa culture wana ezate petit à petit avec tate 25 heures toza ko luka ko sa culture wana il y a soins à domicile et tout mais pour les plaies o etali ba pota ya bambasu ya batonyo so bazaki soigner awa soins à domicile et ça les maras je crois que médecin directeur a confirmé. Docteur vous n'avez pas besoin de solo il y a consultation gratuite c'est comment? Oui, nous allons offrir à la population congolaise durant la période OTI, je crois le 18 mars. Donc, consultation est gratuite. Surtout le service au médecine générale, chirurgie, gynéco, consultation dans minutes, on est toujours gratuite. Alors, pour revenir au Saint-Marc à Ouskoloba, c'est vrai, petit à petit, nous allons installer un système autobéni, ils allaient équipe une infirmière chez vous. Tout le monde a commis un service Oyo TVC ATP en marche. Donc, intervention à biso pour rappeler, ça sera 30 minutes. Donc, après 30 minutes, maintenant, l'équipe n'a biso infirmière, on a pansement. À part ça, on dit suivi à domicile, orientation, problème de la santé, conseil de vie, hygiène. Bandekonabiso infirmière bazali wana disposé pour venir chez vous et puis copier sa bastion. Pour rappeler encore, les alika raté na niveau ya potande bakosa l'intervention. Tout ça bandeko ebele awa. On a bela rhumatisme, même makolo vimba sans pota. Mais ce qui est en profondeur aye, tout ça l'échographie Doppler, au moins on que ba veine na ezali dilatée. Donc, insuffisance veineuse, zali karaté, il faut mutu azoka za na pota. D'ailleurs, bande mususu makolo vimba gaye, ba genou pasi, au moins la mususu ba misise zo dessiner makolo, et là ba signe il y a insuffisance veineuse. Donc ce cas est awa. De consulter de sali cartographie, échographie Doppler au appareil boromon avec ba image. Boromon qui ba veine na épée déjà écomi ko bela, il faut aller à l'intervention. Une fois, je vous assure, une fois ba sali intervention le lendemain. Ah oui, Sabino a qui m'attend.
mais na mutu ezaka oh na bela rhumatisme nana ebisi eza rhumatisme nana ebisi ndeko ozana mbasu donc mbasu ezali nango o tozo kanisa te ezali bapota o ezali guérissable awa na kati ya TVC médical. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que docteur Bobé et puis le Saint-Marc est clair par rapport à Makamoto Soluni la Bisno. Donc, Bandeko Bozan a un problème, il y a un bas sur d'autres absents de Kinshasa, tout Bandeko Bozan a Libana Kinshasa, Bozan a Bandeko Nabino, Bozan a un problème, et que tout peut-être, il y a un problème à Promango, Bozan a pour sa guérison. L'adresse est Keng numéro 77, à la commune Yangiringiri, TVC médical, c'est-à-dire Tate T20 Center médical, Boyawana, beaucoup de services qui pour que besoin guérison na na commune na émission na biso docteur si un mot à dire quelque chose à ajouter avant tout si c'est émission sur le bani. Oui, merci encore une fois de votre visite. Tous encore une fois ko belela. Ko belela bandeko na biso ya Congo au bazali à l'étranger, tous ba famille awa. Ce que vous allez na ndeko, o azana problème au tolobi ko hésiter te tindela biso awa. Les résultats ont témoigné. Donc, vous avez en charge parfaitement. Pour ça, nous avons des malades et belé bazala guéri. Nous avons des questions, mais nous avons des questions. Où est le coût de l'opération? Mais peut-être pris la TV. Oui, mais tu vas expliquer que le docteur Tatete a vraiment la population congolaise. Pour ça, il faut faire de sorte que les belé bazala guéri dans la situation. Et là, c'est difficile, c'est le matériel. Donc, sans doute, le biwana et utara namboka mikili. Awa na Congo ko lukango ezalité. Donc, main d'œuvre na ezali non vraiment négligeable. Donc, souci na ezali, ce qu'a répertorié ba ka belé, selon une firme étrangère. Plus de demande ezali mingi, plus pour ça la réduction, aya ba matériel awa. À Zubande en charge. Donc, ils ont dit prix vraiment patriotique, abordable pour tout le monde. Donc, population congolaise, Tozali à Ngiringiri Boyoki, référence, ils allaient à la maison communale à Ngiringiri. Donc, au Komiwana, ils ont un hôpital à Batapoto, mais un hôpital à Bissoka Congolais. Donc, ce que vous voyez, vous avez en charge, période autolobie, vous avez une consultation gratuite, maternité na Bisso, ils allaient à 24h/24. Les médecins sont là, vous avez bien tout en charge. Au État Limbongo, c'est l'administration. Vous pouvez lever l'urgence à Zanango, et puis le reste, c'est l'administration. Moi, question, c'est vrai que la guérison n'est pas d'une personne à une autre main. Ce bureau estimé dirait la guérison pour l'amba sur combien de temps? La cicatrisation appelée et puis. Ça dépend d'une personne à une autre. Et ça, ils ont déjà 10 ans, au moins pour évoluer, à niveau à genoux. Et ça, ils ont juste au niveau à cheville. Donc, ils ont tant moroté à la guérison. Donc, ça dépend d'un cas à un autre. Mais ce qui a respecté, soins après intervention, autolobie, soins à domicile, soins des plaies, aux alliés uniquement spécialité à Madame Violette ou à Tika à infirmière à Formaki, au moment qui potawana ils ont tant minité et qu'aussi là. Baka aux alliés potaï avancé qui makasi, pour ramener à 50% et les 50 autres pourcents tout ça les alliés greffe. Greffe ezali ba okata moi musuni moi poso ba bambi pour ça qui pota ezala cicatriser rapidement ou bengi greffe kitani. Voilà. Na et pas le Saint-Marc Tabou, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Mais c'est juste féliciter et encourager les initiateurs, Monsieur Benjamin et Madame Violette, et que demander à tous les Congolais de soutenir en tout cas ces projets, pourquoi pas les autorités au Bazar Rolanda Bisso. Parce que dans un pays, il faut pas qu'on répertorie les Kamoro Soki et comme il est très fréquent, il faut qu'on répertorie en gros, pas qu'on ait une solution en gros. Je crois le couple Tatete, Bandimi, Kotika Misala ou Basala rappelle Misala Minganga na Bamboko, ils allaient plus dans des conditions que Awa, même dans des conditions de paiement, Bandimi Koya Awa pour cadre purement humanitaire, il faut pas que bakonzi bameka kotala kocha bango maboko parce que yebi ba taxe à gauche, ba taxe à droite, ba taxe à gauche et pourtant bango baza ko sala yango vraiment pour na cadre ya kosunga ya lisungi ya passion yo batu baza ko mona pour na ignorance ya
koyeba situation maladie oyo. Donc voilà. Merci beaucoup, les Marc. Merci à Dr Bobé. Tout les question que na répondre été ils à prévalence. Ceux qui ont eu 10 patients au bazar à Pota et qui tout ça cartographie et échographie Doppler sur les 10 malades, ils ont 6 au bazar d'insuffisance veineuse. Donc résultat au PSA ngwana échantillon à 10 personnes sur baie tout ça l'échographie au moins que 6 à 7 bazar déjà un problème à veine. Donc ils ont monté aux autres ceux qui n'y sont voilà. Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. On était très contents de vous avez belé. Du bosseur au la télévision, la au la émission Oyo. Je pense que dans nos prochaines émissions, bon, oui, laissez-moi que voilà. Alors, dans l'équipe, on a remercié. Il faut le dire que l'équipe Mobimba ya Tate Event Center n'a précisé qu'il y a que au cours qu'il y a un hôpital, monsieur Komi Boé accueille déjà la porte, accueille à infirmière au CPDT. Même dans malade, à qui n'a pas sorti à CPT dans Obika. Alors, on a remercié l'équipe Mobimba, conduit ici à Kinshasa par madame Bobette Panzou. En tout cas, au sala que Moussala Awa eleka vraiment ndenge elekaka na poto. Même bateau baza na poto basali awa na Kinshasa to banga ka question maladie mbangwa dafalga mbangu okima poto zonga. Pourquoi? Parce que zo banga déjà langage yo ba infirmière ba repesa yo mbonga fiche za. Donc encore une fois félicitations dans toute l'équipe oh ya Tatete entre autres madame Bobette Panzou na Etandoike. Voilà, merci beaucoup Daryl Diwanté ça pour la prise de vie et puis Pause et ça pour le montage. Tout le monde l'année prochaine. Bye. You have been the only constant the things in my life, and I'll hope one day I call you able to call you my wife. And the 3 houses, but in my heart, you have a bit, and really in my show. I love you forever, and through it was right to my shown. For all I want, you have everything I need. You are my lady for a long time. For all wrong, I say sorry, because I know you love me, oh, oh. But all that because I was worried. You fabulous, you are my face, you are my one. It's a grand jealous. I wanna point you fabulous. You are my face, you are my one. So let's make it get obvious. Sukia solo za wangai, pusana pembe nangai, totana katelela ai, bona boli mona yonde na la pindai. Izali kambwali toi. Sabona betande oboi Suki ya solo za wangai Pusana pembe nangai Totana katelela ai Bona bolingo na yonde na la pindai. My lady for a long time. For all wrong I say sorry, because I know you love me, oh, oh. But all that because I was worried. It's a grand jealous. I wanna point you fabulous. You are my face, you are my one. It's a grand jealous. I wanna point you fabulous. You are my face, you are my one. So let's make it get obvious. Mtoto wa mama tikshaki uno, wendo wangu mpaka mwisho. Penzi langu mina weba milele. Mtoto wa mama tikshaki uno, wendo wangu mpaka mwisho. Penzi langu mina weba milele. Mupenzi wangu, hey, mitakupenda sana. You are my lady for a long time. For all wrong I say sorry, because I know